Adidas Arena. En tout cas, protégeons Werason. Werason, c'est une autre dimension. Werason, ce n'est pas un musicien à présenter les sous na public. Bande konangai boyamba émission nanga avec maboko mibale. Avana kota nanu na koyebisa bino boye avec loboko na tolo. Batu nyonso o basalaki promotion ya Werason. Félicitations. Kokota na batu ya TikTok Génération Berceau. Ba communicateur ya Werason a passé par président Golf Kizola. Aussi Odile Manzaka CPI Sankara d'écoute à bino tout. Le travail a été parfaitement bien. Ngana mekaka pe ko lobela Wera. Mais comme batu nyonso basé ko lobela na niveau na ndenge ya comédia ya ba télévision na ponaki na ngai ko sala promotion na ndenge ya loyembo. Gilmas azako yemba na bimista na salaki moi 4 chansons moko boye juste pour na kopesa moi quelque chose na part nanga na promotion ya stade ya nini ya Adidas Arena. En tout cas banzembo batu basepela ki nango naza na studio muke naza chanteur ya malongate mais je me suis débrouillé pour na mixer nanga ya muke naza nango naza na mixer naza na makambo ebele na kati studio nanga nazalaka amoureux ya musique. Malheureusement nzambe apesanga likabwa koyemba te et puis naza na tente ya kosala ka ba répétition. Alors na préparé ki banzembo nanga pendant peut-être 3 semaines na préparé banzembo j'avais beaucoup de temps et puis na bimisa ki yango pona ko pesa moi lumière na part nanga côté kosala promotion ya Adidas Arena. Ce qui concerne Moussou pe eye to continuer toujours ko supporter ko soutenir les rois de la forêt. Na sepeli trop comme on a nani ser nanga Irene Mabweni o azalaki toujours wana pona ko soutenir pe biso na niveau ba commentaire na ba j'aime ba partage. Elle a été vraiment une femme formidable. Baba Plaza Belé, Edouard Doua, Patricia Edouard Doua, Abande Konangai, Christelle MM. Mabanga na bino kutu ezana banzembo na tiaki mais eyokana ki biete tamusu po bino moko boyebi. Nazana studio malongate mais en tout cas on est là. Alors soki to bandi ko lobela ba temps fort. Il y a concert à Werason le roi de la forêt na Adidas Arena. Il y en a tellement plein. Je ne sais même pas ce qui nous a dit au bandela wapi pour nous colober la bataille fort. Le concert était justement waouh. C'était waouh. Ce que bandi colober là. Entrée à Werason. Papa oyo akota na moto, akota na ba cheval, akota na chipoi. Lelo ayeli biso na ndenge sika akiteli biso na mapata. Wera aza phénomène. Aza mutu moko eza pasi po bo comprendre makambo nini Wera ko salela biso prochainement eza pasi yango babenga kaye monstre ya spectacle monstre côté baba nini côté concert botala nanu concert bino moko anguma o ezalaki ambiance ezalaki na kati batu baza toke kuloyenge les premières 15-20 minutes nazolo bango bien première 15 à 20 minutes tant Wera zako kita ndenge bakoti na ba chorégraphie babini bayembi bandeko na ngai botala ambiance ezalaki na kati ya salle ambiance wana ça va nous dire beaucoup de choses ambiance wana kaka ezalaki la chose oyo ememaki population peuple mobimba na mouvement na loyenge na satisfaction. Déjà récite ya Werason ezalaki na 15-20 premières minutes naza kolobela wana ezalaki déjà récite total parce que façon Wera kotelaki nango loyenge donc ezalaki eloko ya sika tokotaka na marque na ye mais Wera façon ayaka bamakambo na ezalaka toujours différent na bato misusu atielano bato tout kingo likolo pendant soki 2 minutes kingo likolo bato bazozolaki tout le monde était branché là-bas. Exactement, mukaza disle mutunyoso ngaki ayeba akokita ndenge nini eske akokoya nini kosalema akiti wana motema ya bakolo ezaka akweya mais ça n'a pas réussi. Wera a fait un bon spectacle pour kota na ezalaki spectacle yango balobaka na musique okoyemba okobina mema pe eloko oyo kotia waouh na kati ya concert waouh ya liboso ezalaki kokota ya Werason ezalaki waouh pona nga je peux me tromper mais pona nga ezalaki waouh soki botali sika
accoutrement na ye eloko alataki botala habillement pe ba musicien na ye habillement ba musicien vous allez sentir que il y a les gens qui se sont souciés na elamba na accoutrement ya ba musicien na ebite soki bango moko ba somba ki ou bien organisation wana kaka ndenge balatisi ba musicien c'était tellement propre propreté danse wana chorégraphie erreur ata moko te chorégraphie babini soki pendant 10 minutes et puis sans komeka kosala mwa break babandi koyemba pema wana obini mutu nyonso ayebi ke kobina wana nanu ya impression ya liboso wana elembisaka malgré kolemba ya bamusicien wana baleki directement na attaque chant bayembi tokoki ko se tromper mais une chose est vraie orchestre oyo ya maison mère oyo ndenge bazoyemba voix na bango wana orchestre oyo bandeko na ngai botala bokese ebele ezobeta baconcert bocompare orchestration bocompare son bocompare bavoix ya bandeko na biso oyo baza koyemba vous allez sentir que Wera Shon encore abimiseli biso déjà bato ya danser orchestre oyo ekolobisa bato bozwa soki batravolta ndenge baza koyemba ozwi catholique bandeko ata soki nakoti na badetail tozwa badinara e bango nyonso mais je m'excuse soki natangi kombo na yo te ataki musicien ya maison mère vous aviez vraiment prouvé au monde que boyebi koyemba koleka kutu bato ebele baza na baorchestre vous aviez défendu vraiment valeur ya maison mère koleka kutu bato ebele baleka kuna baegri ya maison mère ya kala bazalaki kokanisa ke bino bokoyemba bien te bointerprete banzembo na bango bien boyembi banzembo na bino moko bien ambiance bobini pe bien donc boyembi bien bobini bien bolataki bien organisation ezalaki bien bozalaki propre public na bino ya maison mère sikana kota na public ya maison mère bawera sonique vous faites la fierté bino bawera sonique bozosala fierté franchement fierté ya bafani bato oyo bazalaki koloba ke wera koprésente nini bapublike ya kala bakoya na makambo nini nous avions vu les enfants âge ya bapuberté tomoni âge ya puberté tina kimikolo donc wera sonne de génération à génération mutu tozoloba aza à peu près na 60 ans aza kobina koleka bato ya 50 ans aza botala ntangu aza kobina na brigade banzembo baparti aye na brigade wera aza kose pulmoner on dirait mutu moko boye ya ba 30 ans ba 40 ans aza kobina azako donc spectacle podium voyera son azako contrôler podium koleka ba jeune ya lelo azako contrôler podium azako contrôler peuple public na ye botala public en extase peuple bazako denda botu nyonso bazako denda mutu nyonso azalaki na esengo komona wera mutu nyonso azalaki na esengo komona ba musicien ya wera les musiciens de wera ont donné le meilleur bayembi kolobaka boza na orchestre ya barumba orchestre ya grave boyoka son boyoka bavoix boyoka bavoko ya bagene na biso oyo ya maison mère bokompare yango na baorchestre balobaka bango nde soki bakolo rumba vous allez sentir que bakosa kuna bakosa wera il continue à être le meilleur il continue à être le meilleur formateur il continue encore ya kopesa biso oyo toza nango posa donc to protéger wera ndenge naza kosala naza kolobaka na bamiziki na nga aza le moteur central ya musique ya Congo moteur central ya musique ya Afrique parce que baafricain baza koyiba baza kozwa à partir ya musique ya Werason baza ko se ressourcer à partir ya Werason donc aza cerveau moteur ya musique africaine aza le créateur ya ba dynastie ya musique ya Kilelo le créateur ya ba dynastie ya musique ya lelo c'est le monsieur Werason. Félicitations encore na bino ba fan ba Werasonic boyembaki bosepelaki makambo ezalaki propre o bakoloba na bango parce que ba adversaire bakozanga ka jamais makambo bakoloba
mais soki balobi biso tobeti déjà wera si abeti déjà 2 arena 2 abeti 2 arena puis nyonso azotondisa eloko ata moko te baza toza ko reprocher na wera côté spectacle côté ba concert na ya arena aza ko beta ngo bien et puis tout le monde aza satisfait sans exception tout le monde. Alors oya koya kofinga bandeko nanga bobosa na teke bakofinga mutu akofinga kozanga kana ete oyo biso toyebi oya kotia tokotiela ye oya koya tokoyela ye nga naza awa pona kosoutenir Werason le roi de la forêt olinga te soki omoni ki okosepela na makambo na ngai te la porte est ouverte longwa mais bino ba Werasonique nano soki bo s'abonner te na pesi bino chance ya suka bo stopper vidéo bo s'abonner parce que eza place na bino depuis lelo te eza makambo ya kala tozalaka na biso depuis kala tozalaki ko supporter kitingi po aza petit ya wera mais manquement tozongi na biso manquement wana ekotikala jamais kosila na mitema na biso toko prouver ye on doit prouver que nous on est les Werasoniques et puis ba onyo so baza kuna il faut bazonga kotoyo parce que kotoyo c'est de l'ambiance kotoyo c'est de la chanson kotoyo c'est de la joie kotoyo c'est de l'humour Werason d'abord azamutu ya humour a sepelisaka batu sur tous les plans atikala til lelo kosala émission ya mabete pona ko contrer mutu jamais mais ba émission ezana ba président ba sala ba émission pona ko lakisa mabe ya wera yango lelo tolobi na mabe ya wera biso toza oya biso na Werason Santa Tomoto Mbele pour le veulent ou pas nous avons notre artiste oya ko sala fierté ya musique ya Afrique lelo ba RFI bazolobela makambo na ye na ndenge balobelaka ba misusu te baza kotia au top ya ba musicien nyonso ya Congo alors mutu lokola ye to banda komema makambo na divagation et kosimba te ngamtu na bino Gilmas bo partager bo commenter on est ensemble en tout cas awa biso nyonso to moni makambo wera sali Grand Paris Arena asala kiboy Adidas Arena akeboy et bongo soki akesu Akoro Arena ou bien Akeyu Arena ba place on ande photo zela est-ce que vient na biso de la forêt okende kuna ou bien okende ING Arena Werason tozela yo parce que biso toza ba fan biso toza awa pona kolobelo to futa makate mais musique na yo mutu esalaka tolobela yo parce que tolingi musique na yo mais zengaluketu ezalaki te zengaluketu vienanga zengaluketu mais en tout cas prochainement zengaluketu ngana kobeta ngo na ndako na koyoka ngo toko partager toko tana très prochainement na kati émission na biso bandeko Werason toujours le roi de la forêt il a prouvé au monde de quoi il est capable il nous a montré entré na ye sorti na ye na podium à Mati à session 40e jour Nzambe Jésus-Christ 40e jour apesi biso ezala makambo ebele wera lobi era lobi Papa Wemba paix à son âme Frère Gola paix à ton âme Frère Gola paix à son âme Chitingi de Bova paix à son âme Tilapia paix à son âme wana ndeto comme Tilapia paix à son âme ngam tunabino Gilmas a plus